ya koinda. Botuninga te, bana poto, site ya sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Bijou, bye. Poto bande balanti ya Kilongo TV mbote na biso ya solo bomo misano ndenge toyaka na etando ike na ba message songolo pakala lelo tozana ka ya SOS tokuta ndeko mbali moko awa c'est vrai azana problème yango abengi biso alinga sa biso problème na ya exposer biso problème na eza nini certainement ezosenga lisungi kasi kosenga oyoka yango pe oyo akosimbama eza malamu à intervenir ça quelque chose et ça bien ceux qui vous en a possibilité ça bolamu pe mutu moko kopima yango te sala yango nde makomi lobi na yango bima komi lobi azo pesa babola azo defisa nkolo afutaka malamu tozana ndeko awa mbote papa journaliste kombo nani kombo na ngai Timantie Mindofula Didier. Papa Didier et solo bengi biso awa certainement vous en a problème et problème à mes amis. Bon problème na ngai liboso na pesa no mbote na ba union so bazolanda ba kolanda émission oyo po ba message nini nga za nango na oyo union so tout ça en tout cas ezala malamu mingi passe na ngai ezali nini nazali chauffeur mais makambo to ko lekela ngai depuis 2018 tito comme en 2019 pardon 2019 to 2020 na 2021 oyo donc difficulté mo na lango c'est kaka il faut kaka na lela bandeko parce que chauffeur ya ba grand car ya taxi oui nazali pena polyvalent na rôle na polyvalent dernièrement on a ça la écolage na remorque na ça qui déjà donc na za ya catégorie asuka alors selon kaka conjoncture à vite tout mener na okutana makambo boye na liboso na kofeli mwana ya mimbale après kofela mwana na yokozwa bataki muga makolo ndeko na ngai tozani pembeni après lando ayebi ba difficulté ne sozeli kelanga awa donc à part ça kofela mwana na yokofela susu mama lisusu na événement ni mwana semi mama tina lelo kote donc histoire yebanité ce qui va konda donc toyibina noté parce que l'état a boya ko pesa bembe wana alors que retard nous surtout nazui na makamoni sekutana na ngai moya ko fita so ndako ezate garantie sila na mitu oyo kolo lupango komi ko tomboka komi ko ba n'importe quoi donc fana bimatika ka ndako ko na garantie tout ça donc elle passe le mitu to lo boye donc na komi déjà retard à 8 mois chance que Nzambe a la raté puis ça rango pela la monta ma capacité avec 50 000 francs na foutage ndako mais oui moi na mona ki na ki il est déjà ébélé donc possibilité wana ezali société ata le bina defa avec intérêt wana et aussi mbaté na mingaki mpe ko za idée peut-être ata ba konza l'état ou na soumettre un problème na nga ba mingaki mpe ko comprendre nga na makasi mais de fait que malade puis cela tingai les gens ba ki na defi mbongo wana pona futa ngona wasala na sécurité na la nzoto na église ni na ba type église na ba ni ko yogo yabo na ba église na to la nzoto mkongo sa passe il faut ba na nyoso to nyoso wana na kaka ba sala mo molili o ba chenga ponga na faiblesse ya kosala musala mais na viki nzamba ko tika ngate a kosunga ngaka mais loko ndi sala ngaka passe kaka ne place a kolala na za na bana 6 na mwasi nazala koko moko na banzi ba kusha na moni wana eza koko na ngai mwana liboso to ko sa classe na 17 ans na 2018 tango sa classe na zemi alors ba kusha ndi ngwa na mena na koko luka to ya seti bana na kata ndako na mwasi aza wana na mona yiki kotika ndako ngana tane sikati ba para ba somelo so mapango te mwana mwasi wana na ni pi na kata ndako na ngai epa na bango pe des autres déjà kuna donc ko simbati na bana bili wana alors on a sengi na bata mawa o ba ko yoga nga mawa donc ambe ke ko résoudre des problèmes o na zanango na mois $300 ka pamba c'est que moi ni na ko satisfait na garantie na retard na ngona futamba mo ne bike avec le temps ce qui na bongi na ngai na koki ko futa nga ba mbonga loyer ne tikali sifika na bandeka ko travailler na zoka mosala ka bien
Obiozobela, problème à colonne vertébrale, tout ça. Mais en fait, maladie yango, aux autres qui l'ont de prière, et ça, maladie yango, oyebi yango te, topé ndenge nini. En tout cas, malade yango, de yeba nécessité parce que na ke hôpital, na meli o na meli. Na zuba traitement na zuri be simbité, na ke na bokoko, sali no surtout simbité. Donc il logo zo betanga pe na makolo c'est là. C'est la solution côté makolo. Ba sali sanga na bokoko. Soko mukongo ne soko tika sota même na kingo awa sota na kingo na soko na défaut ya colonne vertébrale. Na kuma na défaut wana donc défaut wana ndesko yango etikali comme chronique et ça là comme mukongo passe awa etiki na moi ouverture. Alors tala ki ndeki na hôpital ba mona ki na bango mais na hôpital ndé possibilité wana roko sa te possibilité ya que na hôpital ya te ba singa ngambong ebele. Singa combien? Singa plus ou moins $300. $300 pour soigner le corps. La santé n'a pas de prix. Ce va $300 pour soigner. Madame yo zo soin pour que le corps beaucoup là-bas na au lieu que au foutinda ku mais aux akana maladie. Vraiment, ils ont bon ngo lobby. Mais na mitalaki na tali ko antena c'est en tout cas la mona qui passe na zo la mbongo wana te. Vous avez une famille? Na za famille mais les ba famille ba jela ngo se monter maté. La famille c'est kabana na ngo bolingo wana ezala ka letira tikala na ngo souti mutino sa ko lela lela. Alors on appelle ami o famille pe ya musika na ba na Congo central. Donc maman ya kufa ya partir du Congo central papa za kuna mais vi wana donc ipona détailler pe na ndenge to koli na boka père na biso e ko simba te histoire mingi na ko ba kende ko nga mte ebi yango. Donc na ko betango na media te donc to koli na passe. Dinga na koli boye na komi déjà papa boye donc na koli na passe. Pe lelo na maîtriser même vie anda ko na ba na ngana vanda boye po eloko tata sala ngana vie te ya ngai. O asala mama na biso ti to koli boye donc te ya ngai eloko wana ko zonga sala mo na bato te ngana zui pona négliger yi. Donc négliger maman papa négliger maman et faire souffrir biso bana. Donc histoire on a peine déjà passé pour ba betango awa bato yoka mawa. Alors, possibilité zani, vous avez besoin il y a garantie nous tous en a besoin il y a qui va soigner yo espace étiquette la colonne vertébrale. Je sais qu'il y a des gens où ba médecin ba nani ba njota ba to golandela et vous préférez ba soigner na nous nzoto na yo tout va trouver na nous moyen aux à l'ensemble na bana. Normalement il y a no mutu ya vraiment ezali santé. Mais ce qui est tellement comme santé na mutu ko yo kamela ngai awope ko sunga ngai na santé pe kama ndako parce que kama ndako eza nécessaire ya santé eza nécessaire kotika bana ba telinga na boye ngabe eza nécessaire te esala ngaka bien te donc ngai ngazala ensemble na bana bisika moko soin pe o moni be tout ça mbela ke no fana so traitement pour le bilibina zo musala pona cadre bana ngai sungi ngaka en tout cas ezaka bongo ka muso ezati nyoso mbali en tout cas ezaka utile pour santé eza vie ya moto. Na hôpital nini nakendeki na Sembaka ba docteur mo bayaki kuna hôpital mo Sembaka boye nabite kimbanseki eza hôpital monene te donc bato bayaki soki eza soki moi ONG mo boye ba docteur mo bayaki na ba machine na bango netima ba promo promotionnel quoi. 300 les a pris promotionnel. Voilà. Ba kena bango. Bon, nazonga susu kuna te nazana affiche na bango kutu wana je très bien kata ndako na simba bango kaka na ebité ce qui tire janvier bango kozala. Espérons, voyons voir si vous avez entendu notre foi, si vous pouvez aider papa Didier, ça fera du bien. Il est malade, il a un problème à colonne vertébrale, c'est ça? N'ayez pas bien à nini espace des colonne vertébrale, il faut traiter en haut et maladie ça plus ses os mais la plus ses os cool. Donc faut avoir soin en haut, ça demandait $300 à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui si ça demande combien. Problème à ça non bien ndaku et aussi à $300. Nous la fondation Rabbi Maving nous pouvons faire quelque chose mais on n'a pas assez de moyens pour tout faire. Il est là ceux qui viennent au Sungi et kozala malamu mingi bandeko bazolanda yo ndeko Didier yo salambela luba balanda yo oyo kosimbama asunga ceux qui peut na ko pesa numéro de téléphone peut-être mutako tutsa marozo numéro de téléphone ezali 084 74 450 70 084 774 450 70
numéro na nga yango wana okotitisa pena wana kozwanga nde azonga numéro wana mingi yakoloba kutu mingi eza yango te nabandisi boyoki pa bozali atombeli bino kaka bonne chance meilleur vœu nabiki batama bazali bakomonana kaka mpona kosunga ngai na passion naza nango tala ngai moto monene boye na makasi naza makasi nalemi na nzoto te mais vie oyo namene na ntango wana yango nde affaiblir ngai mpona koma na niveau nazali normalement na makasi na yango nakolelela moto te mais eza makambo ya nzambe. Ti maladie ya colonne vertébrale eutaka na nini? Bon ebandaki nde balobaki yo eza hémorroïde chronique nde yango ekomi na niveau wana hémorroïde chronique yango nde ekomi na niveau wana parce que biso malade na biso bachauffeur ezaka hémorroïde. Ok, parce que ntango na etungisami mingi wana nameli bokoko ndenge yalaka ke bokoko etritaka hémorroïde bien nameli bokoko esimbi te nake na bondele esimbi te jusqu'à ce que tokomaki na niveau wana ki mais bon tokocroire mpena na bamilium mabe te mais te bango kaka milium mabe ezali bataki mpe ezali oyo ezaki moto azosepela na baaction na yo te bacourage na yo ndenge ozali ozotravaille ozosambela bon tozosambela na biso moto nyonso ayebi kosambelaka nzambe sans nzambe tokofivre te. Eh bien voilà, je pense que vous avez suivi notre frère Didier oyebi oza mikili ya poto amwa na njili na 13 bana njili oyo ya 13 boza mpe na mikili ya poto boza na Afrique du Sud boza à l'intérieur ya mboka bosunga ndeko Didier aza na pasi na hôpital basengaki $300 mais maladi ti ozomela nzoto ya moto ekolaka so possibilité ezali bosala nefise ke geste ya bolingo kolongole na difficulté oyo aza na mposa bokola bana na ye et toprofite mpe tosinale bandeko bana njili touti koperdre wabe lorango oyo boyebi wabe lorango aza moko ya bambiaka ya njili bana quartier 7 na njili boyebi wabe lorango auti kotika biso tozolela wabe lorango aza mwana sirop boyebi sirop makambo asala na njili tozolela ye toza elongo na papa Didier na njili pasi na motema etika molimo wabe lorango epema na kimia topia bino baprogramme na baémission koya. Merci na Baudric Mayata, merci pasteur Kosi Landou, merci beaucoup Nathan Kifuta. Tokutani basima numéro ya sika tozena SOS tosonga ndeko Didier esa mwa bien ndeko azobela mususu nabosani mpe mpona mwasi na ngai na miti oyo ye mpe azali orphelin de père et de mère donc epai orpheline pardon epai ekoki kozonga peut-être soki famille ezalaki ndenge eza wana soki mama na papa bazalaki peut-être badifficulté mosusu mbila eza te parce que papa to mama akotika mwana na ye te akutana na badifficulté aboye mais du fait que bazate c'est pour ça que moi pas que ne soit pas on va famille kuna ezate ça là que faut être ensemble ngana c'est ça ensemble vous ensemble vous kaboneza mabe et merci à vous qui nous avez suivis et on se retrouve donc très prochainement. Merci. asali pongi ya kolala ye mokolala nimbaka te pakengela bana na ye dans la vallée de l'ombre de la mort je n'ai craint aucun mal pour moi car je suis avec Christ à moi c'est l'espérance de la gloire pour moi. tozakaka na esika moko yo tobundisaka mitema na biso esika ngonde liziba ya ngolu ya basantu nyonso kolo na ngonde nani ye yaya na biso yesu tokotalelaka butu na moye asimbisa biso bendela balongi
ekokoya jamais. Ah, ton amour me suffit. Yonde nzambe ya évangile, yonde nzambe ya Kelani Mpata, yonde nzambe ya Jacques Vernon, yonde nzambe ya Edina Pala, yonde nzambe ya Dokuta Miguel, Yesu nzambe ya Jean-Paul Mayata. Kolozwa lokumwe kikambo elekela ngai sambe mobimba sundoli kembo akiti na se ya lati nzoto pasi kolanga na libulu ya masumu bagangaka basali banzambe akosekwa mpe lokola Yesu kasi kino lelo oyo batikala mabele lisolo na bango ekoma suivre. Désolé, 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 désolé. Likambo elekela ngai sambe mobimba sundoli kembo akiti na se ya lati nzoto pasi kolanga na libulu ya masumu bagangaka basali banzambe bakosekwa mpe lokola Yesu kasi kino lelo oyo batikala mabele lisolo na bango ekoma suivre. Désolé, oyo anga nde nzambe ya solo ndenga kendaka ndenga kozonga. Le véritable Dieu, mon Jésus. Otala Masia iwana zalikoya Jésus vivant, il est présent, il vit éternellement, mon Dieu vivant. Otala Masia iwana zalikoya Otala Masia Yesu iwana zalikoya. Alléluia. Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur, celui qu'il faut adorer, le lion qui s'est fait l'agneau pour sauver l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Hosanna moyo wani, Hosanna ndani moyo. Butumbi bwana mi mujulu yeye Yeboa butumbi wani mulenga tinkula wani meme Iboje mushinga mugole yeboa wani shabana wanyo Bikula nkula wanye mkokolo wa mai matoga Epandandila wanyo Igwaja mushinga mugole yo yo Zambo yongana kosanjo laka Yonde zambo tono na bulingo Zambo yazara misa tote mi barete mi tanote minete Motobate sambote mpeli boate uhuma Azraka kaka ye moko Zambo ya mesana ko batraka ngai Abatraka ngana butu Lokola likonzi na moto Ya tambola kananga na moi Lokola lipata na kembu Zambe ngana kotatola Seyo ye Yakitisa moto liboso ba profeta bala Ba profete bakufa Zambe mosu de biso toko tombola Soki yote nchipinga wabasa Zambi wani meme Zambi wani membo Zambi wani zambo Siko ekomitango akokomisa mokonzi na bakonzi basantu boza wapi Église Corps du Christ boza wapi bana CFC GRC pusana Yesu alingaka boye